Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman des 3 garçons, maman des 3G. Nakacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend Eric écoutez la bino partout besoin mi oeza Cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV aye kapamba te soki Cuisine Yannick TV aye c'est que le kambo ezali na ba caméra na ngaba la mama na fongoli na memeli bino émission kitoko na mukolo alelo. Émission ni na memeli bino partout besoin mi émission kitoko bozo mona na miniature wana eza 2 personnes bozo mona SB mam sinabiso pomba Saint Aigle. Bozomona As Luzolo. Eza 2 personnes. Baby bato à théâtre, bato maboke na biso. J'espère que baby bango bien. Baby bango bien que le Cuisine Yannick TV. Baby bango vraiment. Bana maman avant qu'on bande émission na biso topesa ka merci na Seigneur kola la kola mukeza habitude teza kaka ngolu ya nzambe tomoni susu mukolo alelo ba vrai ba abonné na nga j'espère que vous allez bien moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu Cuisine Yannick azo sala toujours musala na ndenge ka to misana ko sala tout le temps na lobaka boza la brancher boza la ligne pour recevoir encore des émissions kitoko na kacha chaîne na Cuisine Yannick TV a to finga kate a to pesa kaka conseil et on a partagé toujours ensemble avec vous. Bana mama bokota to solo la bokota to solo non li solo ni na memeli bino na mukolo lelo s'il vous plaît partout besoin ni bo fongola ba télé bo fongola ba ordinateur bo fongola ba portable bolanda émission ni na memeli bino na mukolo lelo bandeko na ngai s'il vous plaît on a peut à s'abonner te soko zui grâce à kota la chaîne à Cuisine Yannick TV on s'abonner pour rater te ba maman on s'abonner on commenter aimer on partager vidéo par-ci par-là et que ça la bien makasi. Nabengi babakuka monde entier, babakuka pasteur Charles Bameko, babakuka mam Sisila, babakuka SB, o moko na bino, nabengi bana mama nanga bokota to solo li solo ya mkola lelo na memeli bino. Bino moko bozo mona miniature wana eza 2 personnes. Bomoni As Luzolo autaki kolonga na Bruxelles na miniature azana kin akeka ka uniquement ko jouer na mam atala pe famille tour ndenge kaka ezalaka bande konanga pourquoi to bomba Cuisine Yannick abi akobomba na etazaka na bankite akoloba bozomona na miniature wana As Luzolo na mama Sila Bisalu Aigle wana mam sinabiso mama babakuku nyonso monde entier balobi Sila Bisalu lobi babakuku baza ba ange na ye babakuku oye babakuku oye bokota bolanda lisolo na bokebi nyonso boko comprendre bien que le Cuisine Yannick TV bana mama tomoni mi film o mama na biso so sala to komi na 3e épisode bandeko na ngai réclamation bana mama e baba kuku oye partout boza boyo kango ndenge nini réclamation balobi réclamation eza jeté réclamation eza na sorti nyonso na ba famille mutu taloba ko famille nange eza te na ba famille nyonso réclamation ezali na ba camarade bandeko na ngai bisika musala na ba famille otobala otobota otouta otozokende otokota bandeko na nga réclamation ezali bandeko na nga Cuisine Yannick alobi akobomba na ete As Luzolo alobi Sila Bisalu na ko jouer film o kitoko bino moko bozomona dio ya As Luzolo
nasila bisalo bozomona ngo ndenge nini bandeko na bino mo boyebi ke Ansi Luzolo nasila bisalo so bakangani ane eza bombi. Ansi Luzolo pe ajouaka très bien ebi ko jouer pe ebi ko sekisa ba faye na ye. Ansi Luzolo azo sekisa bandeko na cuisine yani kalobaka na be preuve ba audio eza ba video eza na balancer ngo après bolanda no émission on a memeli bino na mukolo alelo. Tozo singa babakuku nyonso monde entier bo consommer film à réclamation partout boza s'il vous plaît. Beaucoup d'abo consommer film à réclamation et que ça la bientôt soutenir Mamis na tous les domaines. Tout soutenir Mamis na biso na film wana réclamation et ça la bientôt comme dans la troisième partie. N'habite so bozolanda ngo bandeko na ngai parce que nga cuisine yani kijifi na zolanda film ana très bien pe na bokebi nyonso ezolobe bele bandeko na ngai yo mwasi alibala Aminata mwasi a Dudu Supu ozwa kabilamba Dudu Supu ko defisa libanda bozana bekiri bo defa kabilamba kolata bilamba mobali na yo mwasi andako o memi ngo libanda ko defisa mutu mususu po mobali no alata mutoki ya mutu wana bien lata bénédiction mutu wana bien lata malchance mutu wana bande ko nga bokota to so la vrai bien faux. Est-ce qu'Aminata osala vraiment bien na couple Aminata na Dudu Supu balobi ezako yinda ko swana oka kimi ezate na kati ya couple ya Aminata na Dudu Supu yo mwasi o babali Aminata okende kozwa bilamba mobali noko pesa na banda kuna eska bodefa na kabiloko ba perike bilamba mobali so ko mo pesa yo mwasi libala ezalaka te ba mama na nga mwasi abala alataka wa kokeli asalaka échange na baninga to de jour bal faut ba respecter mobile na lata o kokeli eza lokola soso alia keloko ekoki na mungongo na ye oya zana ngote a força te ke na zwaka na lexeloko ekekanga mona mungongo Dudu na Aminata kimi ezate na couple na bango po bazangi Yesu. Moi ça a aveuglé, moi ça zo comprendre te amona ke ozo sala eza bien njoka ndazo sala mabe baba kuku bo kota bo consommer film ya troisième épisode na biso bo consommer ngo na éviter so bozolanda ngo to zaki na 1 to komi na 2 na micho to komi na troisième épisode et que ça la vraiment bientôt soutenir Mamis na biso na tous les domaines un peu tozo tala ba film na et tozo commenter tozo s'abonner à la chaîne SB et ça l'a toujours bien avancé toujours dans tous les domaines même la prière même la finance dans tous les domaines et que ça l'a vraiment bien ma casse bande konanga bino moko bo mona Ansi Luzolo Ansi Luzolo ne bazo tournage à film à réclamation ndenge Ansi Luzolo azo lia ndenge azo sieka ndenge bazo sala ngo en tout cas bolingo aboye ezaka na kacha SB kolia komela ndakwa kitoko kolata kitoko maquillage elengi balobi SB niveau likolo SB équipe makasi film solo différence ezate na film nigérien na kacha SB toujours na top bande ko na zwa te kandate SB vraiment asa musala na cuisine yani kabi akobomba na etazana e bankite na koluba azwamba batu ba uta par-ci par là ba ya tourner kaka film na SB mama sila bisalu umela nzamba lola pambolo aigle zala toujours likolo ko mema bango tina 2030 génération en génération nazo balancer siko ba image bino mo bomona Ansi Luzolo ndenge azo tourner na kacha tournage wana bino moko boko sepela na s'il vous plaît baba bo commenter bo aimer bo s'abonner bo consommer film oyo e bande na premier épisode tito comme même na 6 même na 7 et ça la bien. To komi déjà na troisième épisode baba kouk bo consommer vraiment film oyo na bokebi nyonso esika mamisaza asepela to cha mama na biso vraiment à l'aise et ko sala bien on a memela ki bino kaka na mkolo alelo ya ngwana na lela bino a trop baba kouk na merci na ba remarque na ba conseil merci na ba commentaire merci de bo s'abonner merci de bo soutenir moi qu'on a bino cuisine yani qui TV akende toujours liboso en tout cas na ko pesa merci au fond du mon cœur merci na mutu nyonso tout maman nyonso papa nyonso ndeko nyonso akolanda video e bandel tisuka nzamba lola apambola bino bozala toujours branché bozala toujours en ligne nazo balancer siko bino mo bolanda Ansi Luzolo na style bisalu bien koleka cuisine yani à suivre. N'oubliez pas je suis dans la ville na Mboka esika fali pour babotana le 29
Nazoli à Dendo. Pour un stade de Zara. Pour un Dendo, double. Bah. Bon appétit. Si tu veux les Dendo, appelez-moi. Non, mais la vie non. Maman, Dendo Lengi. Tu vas la guise sur du Kayam. Un peu tout. Ça souffre. Chiquito. Bon, nous sommes en plein tour. Linda, ok. Limono, calme. Ah, toujours par la grâce de Dieu. Aussi, si pas tableau, non? Déjà. Nous sommes ensemble, moi, nous sommes toujours ensemble, Linda, so Kimi. En fin de fait, nous sommes descendus où? Au village Panda, oui. Ici, nous sommes au Ngoulou. Les gars, tu fous en français, c'est quoi, papa? Toi-même, tu es professeur de français. Hein? Tchafouin. Tchafouin. Nous sommes au Tchafouin. Chikwang en français, les gars. Kwanga. Non. Quoi? La chikwang. Pourquoi Manioko? Un truc compressible. Donc, je vous dis, un truc compressible. Donc, je vous dis, tous les gens qui me suivent, partout à Kinshasa, à la diaspora, quand tu perds aux boîtes, même au bar, à la fin de bif, c'est la fin. Quand tu veux abondir, appelle les retours. Papa. Tango banguna bakolu